L'opération coup de poing initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour un objectif nini, à quand la fin des travaux dans le marché central il y a Kinshasa? Quels sont les problèmes qui rongent la ville-province à Kinshasa? Après la pluie à Kinshasa, c'est les mauvais temps. Effort nini, hôtel de ville, les la poésie à Kinshasa, Peto, Toyeba Kinshasa, Nenge Zalaka Kala. Voilà autant de questions. Auto ko aborder na émission lelo sembo ndenge bomoni batata ba mama bandeko na pese bino mbote bipa biso bozuli bako ya kolanda biso ndenge tolobaka yoko sembo émission ali solo sembo émission makanisi sembo émission tokutanaka pour na robeta politiko pe masolo masusu matali kita ekolo. Encore une fois na pese bino mbote bipa biso bozuli bako ya kolanda biso pour na solo la na maimaso na lobby na ibandela émission yo tozana un des communicateurs ya ACP, un des communicateurs ya gouverneur Jean-Tini Ngobila, ACP zali parti politique ya gouverneur Jean-Tini Ngobila, boyebe longo madame comme on a academia et longa longa. Et mango. Voilà, academia mbote pe merci nenge unimi kwa na sembo mokolale. Oui, mbote mingi ndeko Zulu mbote na balandi ya sembo mbote na population congolaise mobimba bazolanda émission monene oyo émission oyo ebeti trop ti mokolo ya lelo oyo eko beta cap toujours eza ko maintenir cap nango. Merci pour la invitation na yo. Alors academia oyoki oyo tokosola lelo. Où va la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'avec Jean-Tini Ngobila, on peut espérer que la ville de Kinshasa pourra revêtir de sa plus belle robe? N'oubliez pas, na Bandi Sanza Mwambe, poto kene na ba élection. Alors, d'abord d'entrée de jeu, état de lieu, il y a ville-province à Kinshasa. Oui, jusque-là, kakandenge na loba, kandenge na mesana koloba, ville à Kinshasa, Tokuta qui yango déjà une ville en pourriture, ville ici et bebaki makasi bisonyo songai nayo elongo. Oza journaliste ya lelote bato pe bazolanda biso baebe te ville à Kinshasa et bebaki makasi. Alors koya ya Jean-Tini Ngobila Mbaka au pouvoir à la tête de cette ville, je crois que yé mingi to pesa ke ka tâche ya ko réparer ya ko bongisa ville o ya Kinshasa. Alors, vu aussi que Ville à Kinshasa, par sa superficie, et Sengeli Mosala Oyo, Asala Yango na motema ko kita po eza Mosala monene. Ezo senga énergie physique, ezo senga misolo ebele, ezo senga maye lebele stratégie ebele pour capital nabiso ezonga na robe nango ndengo zolo bawana. Mais jusque là, il est en train de travailler. Kakandenge abandaki na nini naye vision naye ya Kimbo Peto nde alobaki esengeli moto nyonso atia loboko naye nde a institut là qui on pardon alobaki Kinshasa bo Peto est l'affaire de tous. Donc alingaki a associé tous les Kinois en particulier ba Congolais pona investissement ya bo Peto ya Kinshasa. Alors academia, est-ce vrai ou faux Jean-Tini Ngobila di babé pour la ville-province à Kinshasa? Eza faux, kakandenge na lobby. Webele babi na yumbi ya kokate, ayeko lukanzunga ma famille na Kinshasa, échec sur échec. Te bato balobaka bongo baebi te oyo ndenge Jean-Tini Ngobila a opéré là. Eza kaka bato bayoki kombo Jean-Tini Ngobila asalaki boye batikali nango na mutu me balandela te oyo Jean-Tini Ngobila zali. Jean-Tini Ngobila na yumbi eza province te. Ye azalaki na Maïndombe na province à Maïndombe. Il a bien fait son travail na ngambo wana malgré moi kandenge tozolo baka ti ba mikolo même passé wana ba rétrocession ezalaki te na ba province mais avec toujours les maigres moyens. Jean-Tini Ngobila asala Maïndombe ti mokolo ya lelo population wana balukakae. La preuve en est ce qui a kiti kuna okomona maso yo bazela kae ezande Maïndombe mobimba
ozala na bolobo, ozala na yumbi, ozala na soki wapi banunu batende bayaka derrière Ngobila poka kabayamba. Mais académie na bohite et le koni ni Gentil Ngobila sali na Kinshasa auto ça na palpable auto koki biso bakino to koko betela ye maboko voilà nous avons vraiment un gouverneur oiseau mérité place wana et le koni o frappé bateau ndeko sulu makambilo kwa sali eza déjà ebelé to lobakango awa presque tous les jours toza kotanga yango Gentil Ngobila kokota na enanu au pouvoir boyebi ete alobaki akuti misolote nazo ya ko répondre na question na yo pona ko sala assainissement to ko gérer ville à Kinshasa ezalité o ko gérer yango na maloba alors bato batikela ville akuta misolote akuta elokote ndebo monaki mosala liboso abanina kolongola bosoto ya akutaki ça c'était plus par ses propres moyens bato bazola nanga bayo kana lobi na opération Kinbopeto oui o esuki na nzela bongomi le coup de poing non nazoya bosoto oyo ndeko kimbuta tikaka biso tutu banda olela kine komi solo partout ke boye solo na ba poubelle akotaka en relation avec l'Union européenne, toujours se rappeler, l'Union européenne a kataka contrat na ville Kinshasa na taille Kimbuta et les Congo bila tangwaye azaki obligé na no longola ba poubelle wana. Tala ba poubelle oto banda mo la ba géant longola kango. Et à côté directement na construction ya ba route, ce qui n'est pas facile. Botula ndeko kabila mutu ayebi ndenge baye ayebi ko makambu oyo ya kotonga nzela ndenge liaye. Heureusement lelo fachi beto azo relevaka mena zongi na Ngobila mbaka atongi lelo elengesa esili 6 km. Babi a eu la surfacturation. Surfacturation, je ne crois pas eza biloba loba. Na elengesa wana batu ceux qui bayoki na moto. Ini wana. Ce qu'on a likamuke réalisation elengesa. Non, et nazo tanga nanu na silicité yondo katinga. Elengesa wana tango zoloba ke ba surfactura ki. Non, elenge sabakuti yango na 2 têtes d'érosion. O eza panage ya gouvernement central pour na kosa kozi pérosion dans la ville à Kinshasa. Mais c'est la ville qui à Kinshasa mutazi pas d'érosion wana. Et continue na facture, n'est-ce pas? Kocha même batalu tout au long ya venu wana. Kosala expropriation bato yo bazana elenge sa wana misusu esengela ki kopesa bango misolo balongola ba parcelle na bango po bakende kotonga bisika musu po batonga bakaniveau ya minene bacha ba ménager nzela wana ezala bien alors bato baza kuna bayebi makambo na zoloba donc surfacturation exacte eza misolo o ebimaki Gentil Ngobila était toujours clean à part elengesa avenue Kikwit ngwana ezokende pe ekomi ba travaux za aux arrêtés na Kikwit non bonjour mon na leka wana na okele komi na makala na monika ba engin non koloba bongo te misala ya construction na ville na biso ya Kinshasa des fois ezalaka bazo sala yango ekoki kozwa moi lenteur après ba relancaka peut-être na tayo monaki bangé ezalaki c'est-à-dire il y a présence il y a travail ezo salema ce qui bangé ezala été bazongi sango na ba place lango donc c'est que ba travaux et banda ko salema il y a l'avenue Terre Jaune. Et si là, c'est Ngobila mbaka, il y a l'avenue Makanza na Ngiringiri, ceux qui ont l'ongwe na rond-point Molar. Naïbi yango bazo sala. Yango wana, Ngobila mbaka. Et ça l'avenue Ngiringiri ndezo sale ma Makanza kutu déjà. Mais la vie de Kinshasa devient invivable. La vie de Kinshasa est trop sale. Après la pluie, c'est le mauvais temps. Naïbi te soki okoki ko expliquer biso nini. Est-ce que la ville est gouvernée? Ce que tu as une question, Jamaï Kabunda posaka. Est-ce la ville de Kinshasa est gouvernée? Koloba que la ville de Kinshasa est gouvernée na yebisaka bato chaque fois basala erreur wana te surtout baloba kango pe na français. Lorsque on gouverne, c'est-à-dire déjà na départ nango okutake na gouvernance il y a déjà des recettes au ezokota na ville na biso ya Kinshasa. Gentil Ngobila azo sala misala wana ya banzelo nazo tanga wana par le fonds propre à ville à Kinshasa.
C'est-à-dire que ville les a gouvernés, mais sauf que ndenge tolobaka œuvre humaine ezanga ka dérapage té. Ville à Kinshasa na ebisibino to kuti yango plus sale. Et aujourd'hui ceux qui bozo lobaka kezaka na niveau anangala kamwa kabatu ou bozo tambolate. Oyo bozo mona lelo eza peut-être ba conséquence ndongo zoloba ya ba pluie moi ba inondation tout consort eza ba conséquence oyo lelo to komi même na ba opération ba coup de poing wana bato batongi bitonga tonga bisika biso tolobaka eza non efficandi yesika kotonga te mais ba pesi bango ba lotir ba terre wana nanani ce n'est pas Gentini et ce n'est que Gentini azon sa tout na rai yango lelo ezo salema ndete oloba azo gouverner mais gouvernance wana exacté à 100% ndete oloba Gentini c'est bon non c'est-à-dire en plein boulot il lui reste combien 14 mois je pense 8 mois non il y a aucun de 2024 le 14 je crois le 14 avec lui le 14 avril 2024, les gouverneurs à alors, vous me dites que la ville de Kinshasa est gouvernée, mais d'autres disent aussi que la ville de Kinshasa est en faillite. Il y a les députés provinciaux au Bazan à 5 mois d'arriéré. Mike Mukeba est passé ce matin à Canal Presse à confirmer. Il y a arriéré à 25 ou 28 mois. Il y a des ministres provinciaux. Arriéré, il y a 25 ou 28 mois, il y a des personnel administratif, il y a hôtel de ville. Arriéré, il y a des membres du cabinet, il y a des ministres. Avenue Tombalbaye, Liboso, il y a gouvernement provincial dans un état de délabrement très avancé. Si un bureau, il y a un gouverneur, on a rompu un quota MBK dans un état de délabrement très avancé. Et vous nous dites que la ville est gouvernée, académie. En tout cas, ce que tango zotangela kanga kombo ya Mike Mukeba muto azolobaka makambo ndenge na plateau ngana kamwaka yango moko na lobanga so na plateau na yo ki kombo ne na ekomba opesa nga même posa ya kosanza ya solo na zo ebisa yo Mike Mukeba ya exemplaire te ya kotanga ke na ba plateau na zo ya na répondre na ba question ce n'est pas lui la question ce n'est pas lui la question mende na kamwaka ke ye aya koloba makambo ndenge wana na plateau c'est-à-dire ayebi même gérance ya ville à Kinshasa te aujourd'hui sa ville où lui est député provincial combien de fois Bapé sa rétrocession la ville à Kinshasa il a déjà déploré cela sur ses plateaux de télé ayaka kaka pona aloba makambo yo akomo luka électorat na ye lisusu na lingwala or déjà pas na lingwala ba vomir ye so na national et simbate donc ye aye barananu pona ko futa batuana tuyo tangelinga mais ça fait partie aussi na misolo o esengeli gouvernement central a pesaka na ville à Kinshasa comme rétrocession et puis ville à Kinshasa va s'en sortir na ba frais il y a ba fonctionnement tout consort à koyeba ka ko répartir en lorsque la ville aza essoufflée akuta kina le misolote il fait en sorte que misolo ezalaka Ngobila ne peut pas faire ça exprès. Bon, 25 mois un paiement. Non, ce n'est pas 25 mois. Mukeba Yazoya Koko Sabino. Ce n'est même pas 25 mois. Même si c'est 25 mois, mais ce n'est pas 25 mois. Mais c'est que je suis en train de vous dire, c'est ça même la réalité des choses. Mais Ngobila a trouvé une dette colossale. Il y a bas député, il y a bas. Les hommes, c'est ça le malin chez vous. Les hommes passent les institutions. Il y a la continuité des affaires de l'État. Pourquoi on se référera toujours dans le passé? Mais quand toi, alors créez, parce que vous avez besoin de pouvoir, créez pour Nika comme il est là. Je te pose une question simple. Liboso, il y a gouvernement provincial. Avenue Tombalba, c'est dans un état de délabrement très avancé. Alors, on a peut-être parler du présent, on doit parler du passé. Yango tozongi sakabatu na passé bae bakengo bila akuta kinini bolelo apesa bato nini. Tango yo kuti vide, okomo luka opcha etonda po pesa bato. Yango nazo expliquer na lobite que il faut se référer kaka ipso facto na passé pour bisoto construire mais il faut te pesa bato histoire pour bato ba comprendre. Yango nazo loba
que mutuyo tangiwana azoye ba même te que misolo o esengel ba pesa kabango. Ce n'est pas seulement la recette de la ville, mais eutaka paye na retraite. Mais la ville aussi a ses recettes. Banzelo zolo bawana batombalba et tout comme ça. Oui, c'est ça dans l'état de délabrement. Et puis si ma paye à bureau en Ngobila dans telle ville, s'il pleut, il n'y a pas moyen de passer. Académie. Chaque fois na lobaka makambu oyo batu ba comprendre kate ba msu bazo comprendre nga à travers. Ce qui lelo oyo balobi, la ville de Kinshasa, ne croyez pas que tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est Ngobila qui doit le faire. Il y a une responsabilité bien départagée. Ah, Bourmoukima. Non, Tokimate, il faut topé ça, que tout l'accès oyo sembote, oyo sembote, tous à la paix sembo, tous à la sembo. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ville à Kinshasa est dirigée à deux entités. Gouvernement central, gouvernement provincial. Oh, il y a provincial et Ngobila. Oh, il y a central, Tokoti qui est la centrale. Toboyo, tout ça là, au conflit de compétences, d'administration, tout consort, empiètement, et misala baninga, non. Mais il faut boyer, c'est là on a tombalbaï. Ça revient à qui? Et qui a dit ça? C'est lui, encore là, Moukebaï. C'est-à-dire même Aza député Zoé Baté, est-ce que Banzelano Tangi c'est la ville qui doit construire? La ville fait rapport que, en tout cas devant mon bureau, où la telle avenue est commis en état de délabrement. Tombalba n'a habité à son abungi. Tombalba est avenue secondaire. Non, ce n'est pas toutes les avenues secondaires. Il faut faire attention. Oui, la ville fait les avenues secondaires, mais ce n'est pas toutes les avenues secondaires pleines de villes. Il faut ça là. Ou on est à centre-ville. Il faut comprendre aussi une chose. Donc ça revient plus au gouvernement central. Yango Moniba, n'avenue wana o il y a gouvernement provincial. Il y a assemblée provinciale. Bazo sala yango. Yé Mukebe a kenda alusu kuta taba nini na baote ba plénière. Ya monite ke ba sala vacances. Alors. Abeta tout bazo sala yango. Avant vacances déjà venu on a babanda ki sala yango. Donc yé a commandé pour Chayeka, il faut attirer ngo. Non, c'était un député provincial. Un député provincial qui ne fait rien, qui ne fout rien, qui est en train de sillonner les rues de Kinshasa, en train de demander par-ci par-là, Lobia Wakenda qui n'a pas victoire awa. Kuna baïnie, bazo lukakutu, yé babetaye. Je t'apprends. Azagi na Kinshasa, ta outi kindu maniema. Kasi yango nazo bakuna pe auto uzwa moi frappe na ye kun awa na preuve victoire kenda ki pe kaka makambo lokola calmer a calmer te menzoka aye ko révolter kutu bato na fin victoire. Donc ye kutu to chaka ye. Pourquoi la vérité vous blesse? Pourquoi boninga ba critiquer? Ce n'est pas ça aussi la politique académie. Il faut accepter les critiques, il faut accepter la vérité pour s'améliorer. Le seul gouverneur où andima la vérité va reproche Ngobila Mbaka. Pourquoi? Parce que Misala ya Kouteza est belé et c'est tout le monde qui s'apprend sur Ngobila. Tout le monde va jeter sur Ngobila. Aloba na Moutouté a répondu à Moutouté et puis a Kangisa Moutouté. C'est rappelé Koutunelo Komoko Awa Natele Melangope. Dernièrement na Congo central. Baouti Kanga jeune Moko Charles Ndungi. Un militant azaka kako critiquer inandenga mabeta zo critiquer gérance ya Matali oyo Mbadou je crois gouverneur à Congo central azo sala mais à Kangisi pour le moment zana na Kacho. Est-ce que Ngobila sa Kangisa muta biso tondima critique mais ne venez pas mentir au nom de Ngobila pour yo soit succès. Au combien de bateaux bazo kosa même autre dans la union sacrée et d'ailleurs lui est déjà opposant même autre dans la union sacrée bazo kosa makambo ki Ngobila et zo revenir même pas la compétence ne bateau ba kufi kuna nanzela Congo central Ngobila. Or ce n'est même pas dans ses attributions ni de sa compétence ozomona yango biso to yaka pour te défendre d'abord ba congolais et plutôt expliquer bango clair Sembo Ndenge et Sengeli. Voilà, Academia. Alors, tout le monde a parti de cette émission. Ngobila a gagné une carte de lecteur, gouverneur à ville province à Kinshasa. Avant tout, il y a Natuna Mituna, Serge Makoso, enrôlement, il y a Gentini Ngobila. Voilà, Serge Makoso a nous prêté. Academia, est-ce que vous croyez qu'il y a assez pas aux deux députés à Kinshasa?
ACP, c'est le meilleur parti pour le moment. Je ne cesserai de le dire. ACP a outi koya une année seulement azo bangisa même bagrand. Yango lelo même Ngobila a commis le sous plus critiqué parce que asali ACP. Bazo attaqué même même famille naïe privée, famille restreinte naïe pour Ngobila sali ACP. Alors on a ACP ce qui n'a tangé là-haut déjà battu au yomoko comprendre déjà au fait sa campagne. C'est n'a pas dans le bilan sa campagne. Mais ceux qui n'a lobby que ndeko Zulu azana bandal a postulé dans cette campagne. Ah donc au batu ba comprendre que ndeko Zulu akanga bandal. Ba asia kanga bandal. Babi Charles Mbutamutu aya kanga déjà ngaba. Et là qu'on dit nezo la sabotoke na Charles Mbutamutu. Là nezo la Charles Mbutamutu akanga ngaba. Ni ne la sapo soki bosali moins 5000, moins 10000, batu bana nzala. Batu bana nzala. Pour biso tozo ko yoka ke kende lia ezambon à l'état. Batu bazana nzala. Vous devez aussi rendre compte pour bokelaka na stade de Marty tant boké 500 000 ebunga na ministère provincial et finance. Boka sateke bakino bazoba académie. Est-ce que vous croyez pour EBLP basolo bango soki oningo voter ACP kanisa zandu kanisa ki tsa ndengeza kotonda est-ce qu'on interpeller binoté en tout cas ngana rokamwate so batu bazolo bango ngana rokamwate yango na otolo ba awa biso tozana au parti un peu trop jeune. Tokokyo lingate to en vouloir bateau babima avant biso bango kande ba osepela na mwana na bango oyaye ya sikate po bazo mona ba makambu tozo sala toye to beti stade de martyr au lobby wana to sali oyo emona na kina miso bateau aucun parti ne l'a fait banda bango tout ba kokisa ba 10 ans 17 ans ya ba nini na bango aucun parti yo lobby mbongo ebunga ki mbongo ebunga kakuna rien à voir avec la CP. Mbongo ebungi na ville à Kinshasa comme la ACP ndeni. L'ACP a aujourd'hui 400, plus de 400 au cadre. On va contribuer par mois $100. Et ce que beti même machine on n'aura pas besoin même tout singa aide libanda ni na ville ni na donc gouverneur kuta vanda kanae kimia na ACP. ACP lelo oyo rassurez-vous que tokocha babu. Dans toutes les provinces, nous aurons des députés. Na ville à Kinshasa, na district, commune, tokozala na ba député. Académia, oyebi kama 92 parcelles. 92 parcelles. Oui bien ouais. Oui bien. Oui, na bien. Ah yo lobi ni po babi ministre professeur na bino en finance, azana 92 parcelles na nguma mokonzi Kinshasa. Django Evouzi, l'argentier de la ville. Il y a 92 parcelles. La ville provinciale. Moutazo Tchaba tout mal à l'aise. Ba opposant tout na Tchango ba commis mal à l'aise Nicolas Django. Pour 92 parcelles. Mais d'abord Likambouana, na yo ki ngope na munoko ya ndeko nanga Bazin Pembe. Tozane na union sacrée. En tant qu'avocat à lobby, bon, il y a le qui a les caractéristiques comme avocat, tati karaki avocat n'a parlé. Eza okwande to ando yo kana kala ndoki swazo église azwina okindoki na tiki na porte à côté une église sans kindoki, c'est-à-dire yé a déposé ki mayele na ye oyaza na ngwatika ki ngo libanda à côté na plateau comme loba na 100 ki mayele muto akoza na 92 parcelles des infractions té à moins que yé peut s'absolu le contraire en rien de temps n'était à un temps record. Django Evouzi azana 92 parcelles koutoute. Mais nazo expliquant na sens na nous va comprendre. Oui. Donc Django Evouzi, il peut aussi avoir plus. Ezape mabete yé na ville à Kinshasa yo lobby a fait combien de temps 4 ans non comme argentier. Mais est-ce que na 4 ans au Kosoma mapang combien bayibi combien recette en koti à combien 92 parcelles. Donc yende a manqué occasion ya ko se terre bazin wana. Donc a lukande quand ndenge koma to benga ngo ba kadio chat sauf biso kana ACP ba communicateur na sonde ba beta kadio chat. Mais tous ces communicateurs là les font ba akoya abeta pour Django ya lobaneni bazin ya ka oh Django ya sala makamwana te. Jusqu'à aller même ko loba mineur ba PC $5,000 par mois. Par semaine. Par semaine. Donc par mois, 20 000.
Rebi ke na mona bazin za na maye le menga etchenga friso etchenga ko banga na zo landa na télé na lobi o bazin te heureusement lo baki atika ane droit ne na parler mais ce qui a kota na on a plateau anga lo ba makambo wana te donc ndeko bazin moto azana 92 parcelles azanango plus azanango moins eza problème te yo zwa kaka IGF qui nous vérifier qu'on a IGF d'abord comment on travaille quand on a Django et tous les jours. Mais rapport il y a IGF il y a tête de ville les l'autre c'est là. Si. Oh mais rapport il y a IGF bah ça à la présidence. Bah quand on peut ça on a ba plateau. Il y a contrat chinois tu es bien on est. Il y a contrat chinois. Tu es bien on est. Il y a contrat chinois c'est-à-dire on a payé ça en linguette n'est-ce pas. Il y a hôtel de ville. Il y a hôtel de ville bah ça que la ville est clean. Na makambu ya ba rapport à IGF akuta ngobila tina ba ministre na clean ifi kamboza te so ke zali au mona ba ko bango alinge ça la problème comment barrière des salaires so ki clean comment ba 92 parcelles na Kinshasa ti kasnabi 92 parcelles les alukuta azo ayebi ke déjà changu e kangami na jangoi baoluka alongwa wana or déjà kutu ngana kokolo bana osenga la président de la République avec tout respect tout honneur Jango vous esengeli azwa kutu ana national comme ministre finance na national na pas ba 500 000 € ebunga non la finance Kandeko Zulu yoza déjà par exemple na 4 parcelles ce que comme lobby député au bakisi parcelles moko comme nango 5 au kansi tous les 5 par toutes les 5 parcelles au sont bien on a qui député maintenant lobby te yana nonandeza faux maintenant on peut ça exemple pour batuba comprendre donc Njangoyi ceux qui perdent ça na ministère à finance ya ville bako interpellé mais il n'y a aucun jour au babi perte moi zakuna o ezaki Jangoyi même les 500 000 boloba si c'était Jangoyi on allait les lots auto kenda otali na makala. Voilà, alors, est-ce que Serge Makosso, tu es prêt avec les images? Voilà, tous les images, il y a enrôlement. Il y a gouverneur de la ville, professeur Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui s'enrôlait dans la commune en Ngiringiri. Tout ça. Voilà. Alors, excusez-nous pour ces désagréments techniques. Nous sommes allés toquer tellement mangou, mais au bout du monde, il y a opération coup de poing. Opération coup de poing. Académia. Qui ne peut te souffler? Lélo, tout le monde opération coup de poing. Ça, c'est de 1, de 2. Kubuka est commis à Kotala Bilongi. C'est ce que les Kinois disent. Kubuka est commis à Kotala Bilongi. Ce que l'ongo est sepélicioté au Buki. Ce que c'est pédition au Bukate. Deuxième question. Première question, qui ne peut te souffler? L'opération coup de poing bandit. Deuxième question. Académia. Pourquoi Kubuka est commis à Kotala Bilongi? Troisième question, les Kinois se plaignent. Balobi Ngobila, Mama Osala, à sa vision chef de l'État, parce que toi, on a un électoral. 3 questions. Okay. Non. En détail, Serge Makosso, image illustration, il y a opération coup de poing. Non, Ndeko Zulu, tout le baquet. Kinbo Peto, eza essoufflé. Non. Kinbo Peto, disparu même dans la nature. Tout le baquet, état d'esprit. Kinbo Peto commence par le mental. Batunde bakansa etant Ngobilabi, Kinbo Peto, la kesi. Yemoko kaka Ngobilande te alobaki batonde ba changer mentalité pour Kinshasa ezalaka propre et tout malgré les travaux d'assainissement autokosalaka tous les jours. Je m'en vais dire encore tango zolobaki makambo ya coup de poing fait partie assainissement de la ville. La programme la carte assainissement ya ville. Coup de poing et simplement pour et longola ba construction ou batu batonga anarchiquement batu batonga na désordre batu bayeba ki esika ya kotonga te tala neti image otozotala ozomona ke eza na kata lupangu mais moto asali nini atongi likolo même ya caniveau
Et ça, c'est pas possible. Motoazwina Kanivo côté ici dans le plan on est à Tongi Peli sous l'icolo. Est-ce que Makambo Boy Nambo Kanabiso parce qu'on doit courir derrière les élections, les électeurs, il faut tout Tikakayango. C'est que Ngobilambaka Oazo Salas fait partie des Kinbopeto, fait partie de l'assainissement de la ville. Et ça pour l'environnement, Nabiso et la sain. Et les Kinois ont droit. Il y a qu'à vivre un environnement sain, il y a qu'à vivre un état à boété. Sinon, tu es pareil au singe, pareil na banyama. Donc, coup de poing, je pense qu'ils allaient vraiment opération Oyo et Sengeli Penatan Oyo. Et surtout que c'est le président de la République, après conseil des ministres, Nde Alobaki, comme il y a trop des inondations dans la ville, et Sengeli Bato, Bayeba et Sika Yakotonga. C'est un peu ça. Alors voilà, à nous de tout ce monde a image, on a Caniveau na kata lupango. Voilà. Caniveau na lupango, mais Caniveau yango. Na pour sikuta to tambola likolo nango. Caniveau na kata lupango. Alors, Akadema, pourquoi et comme kopona bilongi? Et pour les bilongité, et surtout qu'Engo Bilako, tout ça déjà téléminde au mona télémiana, ou Laetitia Benaka Bambo, un ministre environnement, une dame vraiment très brave, ce qui a sa télémi, à Tayondeko, à Tozale qui Engo Bilako, ya kutukole la te, so babika tout oye longwa, donc bazo buka sans contrainte, bazateo, il faut ba pone longi, pourquoi? Et l'autre, où tu es pas, Mokonzamboka. Bozo pesa pas tout un mois. Mamiso bozo buka mbala moko. Misusu ono, obeti karaboleki. Non, ils ont salé ma bongote. Aucun endroit où azane siko et salé mi bongo. Non, bateau bazo pesa ba battant lisusu ba oba qui sera bango battant, je me rappelle ezali église la résurrection. Ba station ya Bessence. Bazo pesa bango ba jour pro ba vider ba stock au bazanango et puis bakoya robuka même mototé au moni même à mondele oyo ça là tout peut madame que c'est ce qu'on m'a volume ndengo bila o solo là na libanais et la vision ya tata mokonzi ya le peuple d'abord peuple ya bati béton elingi eba na kimia eba na kati ya mobeto ba inondation ici là il faut au Longola la construction sont anarchiques où ils allaient dans le Longola Bakanibo où ils allaient dans la République l'opération doit continuer Kinshasa Bokuma Bokuma Bisika Nyonso la construction anarchique à l'île de Bokuma de Nyonso Oyo Bayebi Batonga Longola Bakanibo Basala la construction anarchique sur les emprises publiques. Il est temps plus que temps Bango pas banana ou kabanda pour bango et batonga pour la bakanibo sur les emprises publiques. Bamba tant que puissant de roya, on a déjà trop tard. On va perdre moi ma fenêtre de la bango, moi ma porte. Si vous avez le bango, bango récupérer ma porte, on va reporter bango, mais bon moi na bango sanango. Notamment qui n'a pas dans la classe. Alors opération on a tout continué dans le petit dans sous la mandat d'Abisso mais après on va voir la semaine d'Abisso on peut il faut continuer pour Kinshasa et Zonga pour respirer staff chez na commune ya Lemba lelo to commune na Cheta la particularité moko pour les aller na moi confus alors on peut se bango mise en demeure il y a tout bien voté alors madame la ministre de l'environnement la ministre de l'intérieur la commissaire provinciale de la police de la voilà. Alors, et bien déjà babandi critique, balobi tous en année électorale, au ngobila osa les a voté, azan la vision chef de l'État té académie. Té batu bazolo ba bongo ba ngana zolo ba ke bazala toujours informé, té bazala informé. Et ça simple kolanda quand même l'actualité ou les kaka awa na pas la biso na canal kin balandaka. Le président de la République Yemoko na otoloba yango awa. Après conseil des ministres où Elanda qui dernière pluie où il fallait ba inondation. Aloba qui na ba ministre et Sengeli ba évacuer ba construction tout wana
toutes ces constructions anarchiques. C'est le président de la République qui l'a dit. Et maintenant, là, Tozolo Baké, comme Ezala qui paie un programme, il y a assainissement, il y a ville Ezalaka. Ngobila Bandaka, il y a un autant de pouvoir. Vous vous rappelez, Batubachaki Makelele à Dosaka Atikaki. Et là, Ezonga qui po, et pe Sabanzela na bakanivo, Mayanvoule les kaka, Batika ban prise publique libre, environnement Ezala sain. C'est ça même une ville, une capitale. Et aujourd'hui, Moussala Bazo Saleza Ponakoïna, ni président de la République, ni population. Bazo aidé d'ailleurs population parce qu'il se met déjà à l'avant-plan. Alors, Académia, il y a un problème qui se pose. Hôtel de ville, les Obuka, mais, problème, il y a évacuation. C'est ça, ça pose problème. Bobuki, Boutikiwana, Bosotetikali, et PCP, Bosotoplace en haut. Hôtel de ville, les autres évacuer. Je pense que awa décentralisation et salema qui na Mosala Oyo. Mosala Oyo, ville azako sala, entre-temps, batikeli ba bourgmestre, ba veiller à ce que Bosotoana ezalati. Ba veiller na suivi. Na suivi, merci beaucoup pour les mots. Donc, ba veiller na suivi pour Bosoto etikalate. Sauf que ba bourgmestre aussi, ba opé sa tan na ba kolo biloko ba longola. Biloko est important, tol, chevron, barre de fer, longola. Yango peut-être bomba, ke sala musa mususu. Nde bozomo nezotika, mais après wana Kinbope toazoya oleka en collaboration avec les communes pona. Oui, Académie c'est bien, bazobuka, mais batwana bazwa ba autorisation de bâtir kaka na l'état te. Siko bokozom ça bon on a bon. Autorisation de bâtir banda to banda ki obuka nazala ki je crois na 4e oui nazala ki awa na Kasavu station ma campagne tibi bandal na petit kalomo na muta brandé autorisation de bâtir ya soloté. C'est-à-dire que ba pesa bango ba viola ba prise publique. Ba viola et puis ils reconnaissent okuta mutu ba pesa ye nazolo bakango ka mikolo ba pesa document tanga boy à titre précaire. Mais yebisa ndeko te de ville zobuka ezo ya na croquis ya ville à Kinshasa. Croquis zali hôtel de ville avant Buka. Oui. Azo sala ndeni ayebisi bourgmestre aye a tracer repère. Alobi awande eza repère ya l'état. Est-ce que hôtel de ville c'est quoi avertir? C'est ce que 10 jours avant, 2 semaines avant que tel jour Tobuka prenez vos dispositions. C'est ce que je dis. Ba ebisi bourgmestre à son tour a tiré repère abi awande l'état sur qui ça. Parcelle yango ligne yango aller avertir tous ces gens-là qui bakoya kobuka après une semaine bobongama bakoya kobuka batwala tout le monde ba avertir ça bango. Donc place montée ville n'est pas irresponsable à Kebuka Mbalamoko et puis ville a koya otinda officiellement lettre naie na batwana nyonso ba lettre ezali batinde la bango chaque fois. Et puis ville tango en coma ndé abandi mosala naie. Alors opération confirmée et que de Tinasuka toutes les 24 communes et vous allez visiter par Babidoze. Toutes les 24 communes na désordre. Toutes les 24 communes. D'ailleurs ba décentraliser ndé na banda loba awa lobi na monaki déjà madame Pepito Kilala. Moi je l'appelle la meilleure bourgmestre. Yokane yo banaka ba Jalelo. Ah, tout ça Jalelo na tika on sala Jalelo. Tengeli toi tika déjà qui est mot propre. Nan. Tengeli toi tika mo déjà. Mais Tengeli toi za bourgmestre. Tengeli toi comme ministre. Moi ministre professeur à l'intérieur na yebi. Ndeko Zulu qui Jalelo eza permis même Nzambe alinga basa lele Jalelo. Ah, na pesi ngina mao. Bourgmestre adjoint. Ya kitambo. Ngina mao na pesi Maman wana abimi meilleur bourgmestre. Non a proclamé meilleur bourgmestre. Déjà kaka ceux qui sondage jamais seulement. Yo kanga imtu na zolo bande ko zolo. OK. Meilleur bourgmestre ceux qui déjà moto a dirigé la ville à lobby. En tout cas, cette femme là travaille bien, c'est elle. C'est-à-dire elle travaille à bien. Ngande na yeko bambaye pena ke meilleur bourgmestre akiti lobby donc na banda loba décentralisation salemi déjà na ba commune na ndenga ba katipe bazo salango na ba terre principale ville azo s'occuper nango et puis na ba kati bato batonga anarchiquement ndenge Pepito Kilala salaki na Kitambo na Rai tina sekuna
abuki buki déjà donc ezo sale mandengo. Est-ce que bato batonga nara ya onatra bidoze koleka place batonga soki eza esika l'état pesa ezala te po bara onatra yebi yango eza bina yebi yango bazobuka batonga na ndenga désordre bakobuka toutes les 24 communes bara ya onatra bakobuka esika nyonso nzela wana yonatra bakobuka yango mena kitambo esalemi déjà non na kitamo magasin sokoli kitamo magasin na rai wana kendo tala eza lisusu te batu bazala lisusu te baterase kenda baremplace yango kutu na parking ya ba motard donc ba taxi ou ya ba ipen tout comme ça bakotaka wana na kati ici je veux même rappeler na Pepito Kilala a veillé lisou makasi po bakomozunga sikoyo na rond-point wana oleba kotaka na kati oui awa il faut tous la opérationnel les attaques nyonso c'est bon donc bakomozunga na kati bourgmestre Pepito Kilala malgré na doza bon bourgmestre veillé voilà alors tout ça pour ça malembe na suka émission même ça je m'accorde sur na kozwa bilili enrôlement ya gouverneur Jantiningo Bila kenaki kozwa carte d'électeur na commune Ngiringiri. Voilà, on me dit de continuer. Academia. Tozali. Academia. Oui, Nazali. Zan. Boni. Zandu na Lobango, même na plateau Awa, donc chaque fois j'avais mis déjà ma main à couper. Ce qui Zandu aussi la tête na Lobaki, j'avais mis ma main à couper. Et Zandu pour na koloba trotter. Misala o ezo salema na Zandu o ezaki très difficile ezaki yakobanda na se ya mabele. Na oloba likolo ya mabele te. Donc na se ya mabele bazolo na plus de 1500 pylônes. Oyo bazo tchana sa mabele pour na Zandu bandeli nde na sa mabele. Et déjà ekomi na suka. Misala Komatisa ba brique, j'ai toujours dit et où me la kalangote. Le 23 novembre 2023, inauguration Yazando. Bandela? Le 23 novembre 2023, inauguration Yazando par le président de la République. Mais déjà bazo tchaba pylône, mais on voit ta image mon côté, ton dit babi non dégani. Oui, ça c'est vrai. Yango na lobby. Ceux qui ba voisin Yazando wana baza, ceux qui ba matili kolo. Ce qui va mater les colo, il y a bamdako na bango, ba mona que comme si et locomoté au salé mais ba mona qu'il y a des gens qui sont là à l'intérieur tous les jours, ba camion, ba engin zo côté à tous les jours na ba barre de fer ba zelo, misale ça et banda kinde na se ya mabele. Pour ngana na pour sa population à comprendre. Ba ya ka oko sabinoté. Misala est aussi là le 23 novembre 2023 ba inauguré. Académie grand marché. Likamuta académie boni Kinshasa za kokufa kaka boye biso tozo kotala. Kinshasa kufeli sika mote ceux qui n'avaient na pouvoir tous nos questions na tous les sika Kinshasa kufeli. Olanda gimbula lobby, ozalaki lobby to ambule betaki. Oui. Au moins Kinshasa dindaki. Kinshasa zindaki pour na makambo tozo loba oyo bato tozo comprendre te. Tango ba caniveau eza bouché, nous demandons à l'OVD d'aller déboucher. Pour moi en vous là Kinshasa et bandaki olexama ya mvula. C'est-à-dire que ba caniveau bisika mususu eza bouché. Il faut to loba. Bisika oyo esengeli mayeleka batu batongi likolo nango. Ba collecteur d'eau esika ebele même na ba gombe batu batonga likolo nango. Fleuve yango moko ekoma ko refouler mai vers les affluents, vers ba affluer vers ba rivière et wa mike. Pourquoi? Parce que depuis tout ce temps, dans le basala dragage, il y a fleuve. Dans le basala dragage, il y a fleuve, il y a fleuve Nabiso. Alors, Yango, dragage, mouté sengela sala Yango, et ça, gouvernement Nabiso, gouvernement central, et sengé basala paye, balongo la saleté na kat, il y a fleuve, balongo la zèle mati trop, et puis ma ekoma cause à la refoulée, dans la ville à Kinshasa. Yango na zolo tozo mona kango awa kutu na mona ngo très bien tozo mona pourquoi to boya yango musala bazo sala po batu bazinda ka bote alors tango bo sala ngo bozo ya lo bango bila azo yina président de la République ngobila moto mabe moi ça me rend triste. Pourquoi?
Oh, musala bazo sala yako dégager ka ba caniveau, yako dégager ka en prise publique et libre, c'est parce que tu éviter bilo quoi. Mais on vous accuse aussi, Bokamata place espace il y a pour les alaka on a boulevard Triomphal, clôturer na ba tol. Alors et l'on dit peu bon ngabo sala wana o soki ici moi ba sachet o soki ndenge ni na moto comprendre répéter. Est-ce que est normal au sala ici place on a Triomphal? Na Triomphal nanga c'est fini wana tewana ya vide wana ça hôtel de ville tewana hôtel de ville tewana namona basala cour moko babenga cour nini boy kiminga meza le gouvernement central ko tuna oyo ba clôturer ba tol côté c'est fini wana oui mais ba hôtel de ville te ngobila basala soki ya ko boka kaba non ouais traitement d'eau ça na ngambo ouais traitement d'eau il y a purification mai et ça na ngambo ya stade de Martyrs ouais ngambo à Sévigné et ça ville à Kinshasa et puis au ngambo à stade de Martyrs ça va nous aider dans les jours à venir bon mon qui mosala moko ya bien au ville à Kinshasa zo sala et ça et pour purifier ba mai nyonso ya salité ya ba donc ce qui na comprendre yo problème ya inondation na ville à Kinshasa. Et ça va construction anarchique, n'a problème à urbanisation. N'a problème à urbanisation, surtout ça parce que ils ne font pas intervenir la ville dans makamba lotissement des terres. Ce qui siko batuba zindi et commis ville il faut intervenir. Lotissement des terres et ça les marakaka na ministère urbanisme kuna likolo na gouvernement central ongobila banda commis gouverneur. Ata 1 cm à kabeli na memotote. A tekina noté. Il y a ça, lotissement atteint. Lotissement, c'est un gouvernement central, mouton salango. Avec tout n'a coûté ville, que kuna na monga foule, est-ce qu'on peut lotir? Toko peut ça batu terrain à tout la ville, mais ce batu zindi batu mbango ngobila. Voilà. Parce qu'il est aimé par le président de la République. Parce que c'est lui le buteur de l'Union sacrée. Parce que c'est lui le mouton dirigé meilleur parti pour le moment dans RDC. Parce qu'il est. Parce qu'il est aimé par le président de la République, le buteur de l'Union sacrée. 3. Parce que Yende a sali parti ou l'équipe a parti politique tout la RDC. Ah non, ça va. Académie. Émission Sili, toujours image et enrôlement. Il y a gouverneur T, Toro Zongota. Désolé, Toro Zongota Nambalasima. Alors, fais ça message pour toi Kabona Mokola Lelo. Par rapport, est-ce que on peut être optimiste? Pour la ville à Kinshasa, Sungobila, est-ce que la ville à Kinshasa est bonga Sungobila? Message. Ngobila avait 5 ans à la tête de cette ville. Il lui reste encore 14 mois à peu près. Top Zala na Kondima. Pour Misala peut déjà sali eza ebele. Tellement Akutaki ebele à Kusala, à Salipe ebele, mais Bisotolobi kaka que nyonso ezali ensemble nde biso tout tokobongisa Kinshasa yango tolobaki Kinshasa bopeto c'est l'affaire de tous et ici encore une fois na martelé Jean-Bad nabosala komone gouverneur Mbadou ya Congo central libérer Charles Ndungi eza malamu te soyo kingobila na Kinshasa kangisi yo garçon mwaka yaki oloba na plateau a critiquer ki ngobile critiquer tous les jours à chaque minute à chaque seconde mais azo kangisa te yo okangisi garçon batu na Congo central Charles Ndungi libéré sinon te même président de la République a osepela na yo te gouverneur c'est le gouverneur et ici je rappelle à tous les Assépiennes que na mois de mai toujours préparé premier anniversaire na biso tokozonga na stade de Martyrs 3 jours d'affilée. Stade de Martyrs est non homologué. Bas sportif bana on a kanda aller bien activité à politique okuna. Stade de Martyrs non homologué vers club du Popodari bazo beta libanda. Boko luka place musuti bote kana pe stade de Martyrs calme. Ceux qui to sengi ba pesi biso te respecter mais là on a fait boya yango. Boko luka activité politique na ba place musuti. Bas sportif bana kanda. Yango to biso ki sengi na stade de Martyrs te vers club ba stade de Martyrs te pour ça non homologué par la CAF. Mobuta tonga kango pona bale. Tonga ngo pona politique te. Ceux qui to sengi ba pesi biso te mais respect to keto luki bisika. Alors, après on senga boluka esika mususu. Pour ça nous non homologué. Mais c'est ça, merci beaucoup pour la émission.
merci la population balandi biso. Merci. Naote Koyamba Académie Mangumangu. Un des communicateurs, il y a ACP Boebi, parti, il y a gouverneur, il y a ville province à Kinshasa, Gentil Ngobilamba, Kami téléspectateurs, tout comme il y a Souka, émission, merci, Nakupar Bola. Vous avez na Rodi ou Freddy. Na Rodi ou Freddy. Bon, Ekoye Kaka, Ekoya. Freddy Takidi, merci. Merci, Serge Makoso, tout ça samedi. Samson Idunga, merci. Patrice Omo, merci. Gimpoutou, le maestro, merci. Rediffusion, dimanche 7h30, numéro soit Sembo, samedi, au Ezali Koya, Bouti Kalamala.